Sege mignon maniata ndenge tokoloba boye na kati ya morgue na kati ya malili ezosala pasi mpe mawa me bandeko na nga nzoka nde il paraît asalaki batutaki ye asalaki accident oyo ye asalaki abukani te me veine na kati eyaki kobukana yango ememi na liwa elikolo nango tokolanda pi Roger mwana mboka oyo vraiment azalaki proche na ye lelo aye koexplike biso clairement ndenge nini makambo wana ebandaki liboso toyokaki baexplication mais toyokaki yango bien te bandeko babombaki babiloko mosusu ya sese na kati mais lelo toyoki koyoka vraiment explication claire bandeko combien de temps Sege mignon avandaki na Kinshasa avant akende Inde et pota wana est-ce que basalaki opération une fois au balebele et likolo nango tomoni ba message ekokende kozonga ya ba condoléances et na ba message wana tomoni fait regulatif message na ya condoléances Fabrica Sachaki a effacé et tomoni pe bandeko mususu pe fali pour pachaki et tout consonne en tout cas bandeko balobi ba message mususu eza tellement bien te bandeko balobi ba message mususu eza na respecté et qui zongi mais avant de commencer na ozanga opia bino bambote te malgré toi na matanga bambote na bino partout et si que zomi bino bienvenue na bino na chaîne na biso ya la grande découverte TV ceux qui na nous abonner te papa maman ya leki bo s'abonner et ko sala biso bien tia commentaire na yo ne fiske ya condoléances pour ndeko na biso Sege mignon maniata tokanisa ata mwa drumu wana betela biso oyo eningisa biso nyonso oyo ebinisa biso na bafete en tout cas ata mpona yango tiela biso mwa like mwa commentaire na yo mwa abonnement na yo eza nango ofele kosala biso bien vraiment affaire oyo esali pasi liwa ya Sege mignon eza kutu affaire te problème parce que oyo eza problème oyo ekweli biso koyoka ndeko na biso Sege mignon atiki biso et koyoka ba témoignage ya pota wana ekendaki ezongaki et voilà bandeko sans plus tarder sans koloba mingi tolanda bandeko na biso ndenge bakopesa ba témoignage sur Sege mignon maniata toleka abongisa ba voiture hein so ba voiture ye o ba telemisa ba guida ba voiture pour telema bien bazalaki na pas qui chef Sege ye moka kiti azo guider petit nae merci na ba to ba ba pesa mes condoléances chef Sege mo kiti azo guider petit nae yaka bozonga besalabo nde petit nae alandika de loba ya zoloba au moment azo ya bwende atutie na voiture nae moko donc atutie na voiture nae pas si vraiment. J'ai salé que quartier veine, il y a le col à droite, veine à le col à droite et katanaki. Nde ba memi l'hôpital moi pembeni simbite président JB Pianaye a vu situation en main na memi na voiture na moko. Et salé que quartier veine, il y a le col à droite, veine à le col à droite et katanaki. Nde ba memi l'hôpital moi pembeni simbite président JB Pianaye a vu situation en main na memi na hôpital Diamant ba oba bi hôpital Diamant ba bi yango na ville hôpital bo ba canadien nde siko kuna nda partir kuna nde siko makamwe bandi déjà la chef tanga komi kuna a perdre connaissance na hôpital wana chef a beta une semaine a perdre connaissance donc papa chéra ya quand même Sege mignon zara na évanoui. Ti aye ko la muka, ba traitement ba opérer la muka, ba traitement ba opérer donc ba opérer 7 fois pour le moko. Baza ko opérer mais ezali ko eza aussi mbakate loko lezo saigner kaka makambudon. Azaki kuna un mois je crois. Nde leki na ye Rosa Kanza ayi otomboka a changé ki yaya hôpital nda kendaki na Ngalema Santerre. Ngalema Santerre de ba traiter sous aller nde papa chéri
aye ko décider abima libanda mboka po azwa lisusu basoin approprié. Ok. Nde ayaki kobima ake Inde. Nde bomoni sikoyo okende kwatiki biso na Inde. Ah, c'est que mignon, Magnata. Soutien à qui starté sacrifice. Comment? Oui, oui. Ils ont qu'à sacrifice. Okay. Ça dit va sacrifier. Comprendre? Va sacrifier, va s'immiscer touche. Donc quand ils ont qu'à parce que soit tu bimina on a spiritualité dans le normal comme ça, montre que bêtier mais à boucanité. Pour misisande katane. Est-ce que ça a un sens? Mutu kebeti yo bukanite me misise katane. E katana ndenge. Bukana na lokolo. Vome ba lo bande ki abukani lokolo. Ba bukani na ndenga mabende musise katane. C'est-à-dire yo bukanite. Mais musise ki yo katane. Comprends? C'est-à-dire tant on a mona ki yango, bon nous sommes quand même des prophètes. Tous a bukanite. Pour misisande katane. Est-ce que ça a un sens? Mutu kebeti yo bukanite me misise katane. E katana ndenge. Bukana na lokolo. Vome ba lo bande ki abukani lokolo. Ba bukani na ndenga mabende musise katane. C'est-à-dire yo bukanite. Mais musise ki yo katane. Comprends? C'est-à-dire tant on a mona ki yango, bon nous sommes quand même des prophètes. Tout ça bateau Zambe Kamia Salibiso Ngolo et directement j'avais vu c'était un esprit de sacrifice, c'est-à-dire les esprits moko abanda otambola nango depuis longtemps. Et puis moko abanda otambola nango depuis longtemps. Et bandi ko luka ko kufela wapi. C'est pourquoi j'ai toujours dit aux gens, à tous les musiciens, à tous les stars, à tous les nani, ko tchaka ndeko Ren nenga lobby et puis Rodriguez ndenge à lobby. Franchement, on a partagé même ma vie Nandeko Rodriguez. Et surtout à lobby, à ça warrior. Excusez, à ça warrior. À lobby, avec impartialité. À côté de l'immoutouté, mais à lobby, réalité, oh, et ça bongo. Comment on va ça la condoléance? Tout le monde est représenté condoléance naïe. Attendez, comment il y a Chibé? Attends, autant comment il y a Chibé Piraté. Mais BCBG, quand on voit BCBG, on voit Chibé Piraté directement. Mais beaucoup favoriser les cambos, beaucoup favoriser, beaucoup défendre répéter. Et ça insulter. Beaucoup défendre sur les cambouana, et ça clairement beaucoup défendre yango. Mais les cambos, nous sommes en erreur. Comment beaucoup défendre yango? S'il vous plaît, tout qui est na logique, tout qui est na ordre pour tout sur la bien. Ndeko Vegas, bonjour. Nasi ça de Ndeko Bakali, n'a pas posé question mon quoi. Après ça, il y a fil d'idée na yo, to clôturer na yo. S'il vous plaît. Na dossier ça parce que na okita, na un rendez-vous moko, vraiment bolim. Ndeko Bakali, celui na moni ni message on a été, mais il me semble que ce message même était complet parce que là message ni no monité. Oui, a fallu. N'attendez le message wana. Yo kana tangelo message wana comme ça yo za mayelo yoka. Fallait commis tu as décidé de déposer tes baguettes, Rip Ségué Mignon. Notre compassion à la famille Pela et à la grande famille musicale congolaise. Ok. Faut mentionner. Ok. Donc nayoka ki famille musicale congolaise nayoka musiko ndongo tangi. Ok. Parce que na kanisa ki zaki incomplet à la famille musicale sans qu'à rajouter congolaise. Ok. Merci beaucoup Ndeko Bakali. O mentionner nini na point wana. Mais na point wana sincèrement hein, les avis sont partagés mais moi je veux pas vraiment en rajouter encore polémique. Mais tout le cas, né dans le tout à l'heure, et ça faut débat. Tout quand merci beaucoup, merci. Merci vraiment, tout Ndeko Ren. Ozo Sungaba Touté, merci. Merci. Tozoa Ndeko Vegas. Ndeko Vegas, bonjour. Ouais, bonjour Prince Bakali. Bonjour à tout le monde. Mes condoléances à la famille musicale, la famille BCBG, JB Pianeto. Namon Oza Warrior, hein? Ah, Laza Warrior. Ah, au Monisco, lobby bien, le même leader, Nabino, lobby à la famille musicale et à la famille BCBG. Pourquoi au BCBG Ndeko? Natia BCBG parce que Azagi musicien BCBG. Merci beaucoup. Ok. Merci. Bon, bienvenue, on va. Non, on continue. Warrior, bon, on débiso de Lingi.
Le problème est que ça veut dire que non, dans le sens que Ndengue Fali a commis, il a plus a commis en gros dans Ndengue que non que sa camarade naïf parce que ces gars a sa camarade il a Fali. C'est-à-dire on a ma génération là-bas. Et tant que la musique congolaise, la père de moto a souhaité condoléances na famille naïe, la famille musicale congolaise. Tu évites ce gars il fallait Kofi JB Nassé. Atsula naïe tant que vieux naïe, tu es bien côté. Au moins il peut publication à faire référence à commis JB Pianade. A commis Wenge. Ouais. Maintenant Wenge wana est-ce que ça Wenge yaye ou ya côté oyo parce que yango wana photo là-bas. Mais voilà, donc ça dit que c'est la famille musicale Bakali. Le Wenge. Yo au fan vraiment na France kuna Bakali. Nous aura ka au moment que maman Mimi Tike va koufaki. C'est là maman moqué Bakali parce que tira là c'est ma place na oyo. Mimi Tike va tanga koufaki oyebi Mimi Tike va asunga ba musicien nyonso tout ya Congo. Azaki na bango nyonso tout. Bango nyonso tout azaki na bango. Mais tango kaka komba fallait comment que non ya ko zo corps wana ko déplacer. Les JB. Et la Wera. Même ba condoléances ba koma qui na ba feu na bango. C'est-à-dire à un moment donné tout ça va partir parce que non ils a fallu et son succès veut déranger tout comme la Congolais. Non. La musicien et tant que musicien aussi parce que ça fait partie de la Zela Bakali et sa membre et la famille. Fali Nandenga commis ça dit la mission en général, c'est la famille musicale bazan a problème. Et ça JB Pianaye mon côté. La famille musicale en la famille musicale chrétienne. Est-ce la chrétienne? Est-ce la chrétienne? Oui, est-ce la chrétienne? Est-ce la musicale douce? C'est un problème, oui. L'autre là, combien on a? Mon frère Vegas, pardon, Naokita, au moins niveau le lobby, d'après nous, on va dans Siko, au famille musicale, il y a un problème. Ok. Est-ce que vous êtes sûr que le concert News vous a programmé? Je suis sûr qu'il y a JB qui a annulé. Mais la famille musicale News va rebête, hein? Oui, oui. Très bien. Oui, parce que la différence, c'est que tous à la base. Le pays, même les autres en Koufaka, population nous soutient bakana misala na bango bakenda osala. T'as la raisonnement. Oui, ça veut dire que non, il est apporter soutien à y. Apporter soutien à y dans le sens que non, c'est la condolence à la famille musicale congolaise. Donc, il fallait qu'on mette JB. Donc, c'est le nom de JB. C'est le nom de JB. Fanatisme est comme ça, Bino. Non, mon frère, ça dit que non, du jour au jour, Bissonnet toujours commandé, toujours perdre vraiment le sens du mot. Parce que ceux qui ont fait exemple là bien balobi ba famille musicale wana nyonso ba robeta ba concert mais jiba ozana matanga po eza ye zaneti nene papa we baloba matanga pa ba kolo nango esila raté mais pas bato ba yaka ko lelisa bino ba kenda ka esilaka ndeni yoko chana matanga lobi matanga na bato ba ko ya ko lelisa bato il fallait kaka mentionner ta ko mari il fallait ba taper ça la ring donc il fallait ko mari vraiment ata bino mo c'est pas tout ça quoi Toki musicien waze kwa kufi lelo fali ya kukumba waze kwa au kumana c'est ça merci bon to soir très appel manqué Toyo Kayo bon eza tour na ngai Bakali bonjour tout le monde Bakali eza tour na nga non Beka loba comment ça moi si loba mama pesa fina Maman Beka Toyo Kayo Toyo Kayo et à tour na nga non oui loba na lobi boy Bakali olikambo eza bonjour tout le monde mes condoléances na biso nyonso surtout na papa chéri JB Piana zwa courage prends courage esika yo zali eza liwa nzela moto nyonso za na courage sege akomaki penza famille famille penza na musala pe na kati ya famille donc sege akotaki penza na famille Piana vraiment akoma lokola leki ya papa chéri propre on dirait moi ya maman Agnès vraiment akomaki vraiment akotaki penza na famille parce que sege azalaki mutu a confiance à papa chéri vraiment sikoyo likambo na ngai naloba boye
moto amataki azoloba na papa chéri akokai kotinda sege na ndité. Pourquoi sege esengaki ni intervention rapide, esengaki ke ezaki likamo ya urgent, ezali likamo ya urgent. En plus sege aza diabétique, aza muta sukali, esengaki likamoko urgent, ba traiter na urgence, sege aza de amuta sucre, aza de diabétique, sikoyo amninyo azo saigner, en même temps abukana kisusu, ezali likamoko ya urgence. Toke tozonga endi wana oyo mutu o amataki wana soko nani wana azo bake jibe na ndenge ye azali penza poani akokai kotinda sege na ndité. Pourquoi pas? Wera tango asaki accident ba memaki na end bobosa nyango na ezaki quelle année ezaki na ba 2012 juste je me trompe pas, 2012 boy, fin 2012 boy, fin 2012 boy, fin 2011 na zo bosana. Na wera sali yake asigda boy jiba zaki mutali boso azo ayero taye na hôpital boy mutali boso jibe wera ba mema ke na ninyo na end akende ko rétablir na end end wana mema yuso boyebite na end kuna ba mikondi kutu na kara la politique ala ba kuma ko kene na end kuna ko zo traitement end eza ba koma ba spécialiste makasi end ye mutakoma osa na téléphone oyo endie téléphone de mwanga ne panzani boy endie azo sangisa ngo azongisi téléphone ya sikabo na endi kuna nga papa kulutu na nga abela ki makasi barin basaki opération a kayu babimisa ba kayu na endi kuna na poto awa la France ba dépasser ya trop azwa guérison te na endi kuna ba spécialiste basala endi makasi na Afrique ici du kutu oyo Afrique ici du kutu leki kutu nino France a soko boyebite ozomon même soko boyebi likambu te il faut que tout na ko renseigner boyeba ozoba peke ese bakali yo za cirque jiba dépasser qui peut 800 000 wana mais oui chez moi je suis si moi Betty je suis si nga beka na za cirque Ozomon, motik sobo ebi di kapte motika papa chéri a dépensé trop dans le traitement ya sege. Pour ndenge zabo muto akende ko soye muto hôpital akende ko soye na report sega kita ki ba zuye direct hôpital. Kolia na e makamunyoso. Ma traitement na e papa chéri a dépensé trop. Motika ata 800 000 wala ba musuba zo dimate etali bino papa chéri a dépensé trop bon on a dépensé na Kishasa kuna mapangu soro 10 mapangu boyoki mosobo e makapte bo vana wera so na kena reçoit traitement wa na 2011 sur 2012 tant asaki accident wana akena reçoit traitement la Inde ayi azongi alati bila baba endi alati motika makambo wana papa chéri ezaki nani ezali kamo ya urgence sege ba mimake na urgence ezali siko ni France na France awa ba wana na urgence siko visa ya urgent enge utawa visa ya urgent enge utawa Yoba basaki intervention ba moni ke endi kuna ba spécialiste baza makati ya yoba mema ke na endi kuna yo ka se papa chéri azangi bon a otinda sege a na France azangi bon wana te bonzo papa chéri ngo ndenge nini azangi bon wana te bilo boyebi oyo papa chéri a dépassaki ya trop ti ndenge sege ya kokufa boyebi yango azali toujours à contact na papa chéri tina suka boyebi Bovanda nie so boyebi likamute ko ya ko critiquer awa mususu efanjo yo ozawa ne efanjo pona kotanga kombwa ya papa chéri omona loko aneti omona neti bakitisi yo avant osa ya droit chemin omona neti bakitisi yo penza avant osa ya droit chemin et ça raté droit chemin na yo wana mutu oya soutenir yo 100% eza papa chéri. Qui plaît ou neige, boya on dima. Papa chéri mouta soutenir yo fali.
Et ça, papa chéri m'a soutenu dans album na yo ya droit chemin wana papa chéri m'a soutenu yo zaki penza complexer papa chéri yo bande ko lata penza image à papa chéri yo moko bande ko linga ozali na quartier la te da ukuto oguta ki na nini yo ki binda ko isoko wapi esko bande ko bina wana oyaki na o l'équipe wera esimba kite. Allez, okende siko na quartier la terre, mais au bandeko craquer papa chéri, yo ba olo baka ke yo za penza photocopie papa chéri. O bosa nyo swana, likona ngo papa chéri atika mwana tsura bangwa wenge feregola. Atika feregola a soutena yo 100% na album na droit chemin. Nzam na likolo yebi yango biso pe ba public to yebi yango. To yebi yango mais quand même na mokili faut ça ata moi reconnaissant hein oko otanga ata kombo ya wenge te ne fils ata wenge soko boyi no otanga komba papa chéri hein ata wenge et la famille wenge nous combattions ensemble ata kombo wenge la oboyi ata otanga kombo wenge sega a kotara wenge azara game ba kotara na ba frère bazara ba game c'est sege wana ya omona ki sege pe abeta ki stade Martin en 2022 na juin le 30 juin yepe ba pesa ki yepe mbo ya par na ye ozomona pa Amadou Jabir hein sege nenga zabongo a kotara musique liboso na ofali quand même il faut ça peine à respect penza et si ka sega banda ko sala il faut ça na respect envers ye autant ata kombo ya wenge liko na ngo sega zaki pe muta douce sega zaki muta douce sega banda ko sola bien yango ngwa ba o sola bien penza maniata aba o sola bien komi kitisa mutu nyonso en tout cas fali je regrette sega a famille aza côté ya côté abo mama na ye côté abo mama na yende côté Alain Pela aza penza famille Pela na côté famille côté abo papa na ba Congo yo ko ke kotanga ka ke kombo ya wenge sika ya zali kombo ya wenge sika azalaki ya wana ta bakali oui Beka bakali mama Beka Bakali a déplacé. Oui. En tout cas, Bakali, merci Mingi. Merci maman. Merci maman. Olobi. Oui. Osana raison. Nani efanjo penza il fallait ko tanga ne fils kata kombo wenge. Soko banga kina wa papa chéri. Tanga ta kombo wenge, famille musicale wenge. Parce que ba sege wana bazaka na wenge 4x4 tout terrain ba sege wana ba ye wenge bala mikie. Tala mtoto mikie na sima kuna zo beta mbunda. Faut ça na respect pe fali reconnaissant. Il faut zala. Reconnaissant il faut zala. Mbonga papa chéri suka kogangaka ekogangaka un jour ato bomba ingratitude ekogangaka un jour. Merci maman. Ekogangaka. Merci beaucoup. Merci. C'est ça. Merci, en tout cas Bakali merci mingi mes condoléances na biso nyonso. Merci. Kiti sanga Bakali. Maman Beka lobi ki toko makasi. Mais pardon ndeko avant na peso parole na linga to tanga pe ya héritier poto tanga. Ah, tu as ma condoléance à la misère. Faut sentir français héritier. Français also yébité. Beaucoup minou. What a mimi so world. Ma condoléance. Ah, ouais, la concurrence, il y a ma condoléance. Tanga condoléance, comment elle va bien? What a commis boy Toyoka. Je me préparais à ta guérison et non ton départ. J'espérais continuer à parler de toi au présent et non au passé. Tes blagues, tes conseils, nos discussions vont me manquer, chef. Si seulement la bonté de ton cœur pouvait effacer la douleur que nous éprouvons, la souffrance est formidable. Au-delà de ton immense talent de batteur, tu étais une personne formidable. Que Dieu pense le cœur meurtri de ta famille biologique, professionnelle, tes proches et tes fans reposent en paix, c'est mignon. Boki, condoléances au héritier commis, yango, apidon na page naïe officielle. Boki ne na tangi yango,
boki côté oyo là côté on a se penché dans mingi mingi que Dieu pense de à chocolat hein ne pas penser pota quoi pense le cœur meurtri de ta famille biologique professionnelle on est na telemiwana parce que lelo c'est oyebi kombo ya Sege Mignon et ça pour la famille professionnelle c'est quoi et ça BCBJ. Mais Bakali, ça héritier trop. Tandis qu'il n'y a pas tangi comme il n'y a pas hérité. Mais alors, famille professionnelle. Non, famille, il faut citer les noms. Parce que. Non, il faut citer. Le problème est qu'il faut citer les noms. Il faut citer les noms de Wenge et Papa Chéri JB Piana. Parce que c'est lui le leader de Wenge. Il faut citer les noms. Dior, pardon. Bakali, pardon. Dior, au moins, nous avons un mois, yo koufi. Moi, on a souhaité, frère, et ça va condoléances à la famille. Wenge, héritier Betana Banana, na Sege, na BCBG. Donc, héritier a concerné na Liwawana. Aza Wenge. Bon, ndeko, na mwe loko, Bakali, sorry, na tuna mwe loko. Ba, bifali achaki onkaka na story na aposta ki teza ya solo, na ebite. Na yoki batu ba oloba. Est-ce que ça mtu mwa zana? Fali achaki on a page na story ba. Ah, c'est que ça l'occupé. Bino pizza, ça il l'occupé, tu as la page, la story, hein. Fala changa la story nae. Balobi bongo. Oui, attends, on a la story nae Instagram, a posté à côté le compte publication. Parce que ça solo. 4 écoles moi. Et ça écoles moi. En fait, mes condoléances à toute la famille Wenge et c'est que JB Piana. Et là, il fallait à Salara, et ça qui est orgueil. Je ne pense pas qu'il fallait 2030 à Rosala. Il y a le cara toujours de actualité place Morobo qui n'en est si qu'à Matanga. Il a commis déjà deuxième fois. Il a commis deux fois. À Salara, on a Matanga et Gigola. Après ça, mes condoléances, Moro terre à terre. Le même le bêtise est sous Kosala, na Matanga et Seguin. Tango soko lingi na yote, olingi na yote fanda na yo. Soko lingi na yote, fanda na okokoma na yote. Quand on dit qu'il fallait avoir un problème à bureau, parce que si bazo koma wana, est-ce que bureau n'est pas moni en yote, est-ce que bureau n'est pas considéré? Hein? Soko on a un problème na faire rigola, on a un problème na wenge mobimbate. Hein? Nous tu le papa chéri, est-ce que yo fallait au kigozala orgueil devant papa chéri? Non, c'est pas possible. Si on a un problème d'affaires, on a un problème d'affaires, tu dis que au bout d'un affaire. Pourquoi on a bitumba ngote? Mais il faut tant on mutazi matanga, moment ya matanga eza matanga. Eza moment ya fêtité. Parce que nous avons ceux qui ont dit concert au Robert Tangonyos, mais si besoin d'un concert moko temi bali, akokate yango pona matanga ya Sege. Il faut qu'on paie ça respect na mutu ya tikibiso. Hein? Respect ya mowe il fait zalaka. Fali ozo sala wana c'est pas bien. Yeba ke oza internellement te mutu na mokina sa motilo za internellement te. Yo poko leka. S'il vous plaît, parce que oza trop orgueilleux. Na ba warrior na bazo kumisa bazo sepe na ba bêtises na yo. Mais toza c'est trop orgueilleux. C'est pas bien. Merci beaucoup Bakali. Merci. Bonjour. Allô Bakali. Oui, ndego Safir est là. Ndego wandu kisa Kadi. Wandukisa Kadi. Kadi toyo karo. Nabi boya Bakali, mais ngana comprendre te. Eza na mambo ya dei me ba fali na kati. Fali on peut botombo la trop. Eza mambo dei. Na kati ya dei il faut sur la masolo mo batinde te biso ngana zanga na Luanda. Na ngana tu na kaka po na ebi segazo ki accident. Mais na éviter est-ce que ne ba mema ki na N. Azonga ki susu ou ndeka bakenda ki ne bongo. Ake kufaka kuna po na zape na sous informé na biki na mona ki ya sala accident mais na éviter soki akufeli na wa Bakali pour favor na posa na ebande ndiko na nga vraiment ndo matima ambiala depuis lobiti yebite o matika pour poser question bon vraiment au monto zo si mana otula mama mususu te me falo landa na se wana oyo kapo ozo précision ce life mususu sali wana mati atayo moko to banda suko expliquer yo après poser sous question atayo moko le tselem sota. Bonjour, j'espère que vous allez bien. D'abord, mes condoléances à la famille biologique qui a saigné parce que c'est mon vieux de Barumbo. Il y a une prison, il y a une pharmacie.
on se connaît vraiment bien et tout. Bon, na loba nanga mingi problème na ngisa kaka par rapport à mes condoléances de ozo loba. Moi depuis la nuit dans d'autres là présentation mes condoléances, il y a Fali, il y a Ferré, il y a Héritier. Na ORR Fabrica Sasala qui m'a assuré qui ont pour nada kumula. Dans la preuve, dans le team de la Yo, voire même que Fali a présenté mes condoléances il y a ces gars dans Facebook, dans cette même capture d'écran. Et ça a été capté sur Instagram. Et quand la publication Héritier Wata a cité Wengete. Attendu à tirer comme malgré professionnel au téléméli là-bas. Lorsque l'on a argumenté au bac, ça peut plus n'avoir cœur. Attendu combat Wenge, attendu BCBG disons parce que la famille n'a plus pas qui va ta BCBG. N'enga qui moi la. Pourtant mon lobby que famille professionnelle les années. Peu importe, mais il faut attendre pour avoir un problème dans BCBG. Mon lobby famille professionnelle. Est-ce que lobby m'a bé? Non parce qu'il n'a pas fallu toi tu as martelé que fois le bac à BCBG. Mais il n'a pas dit ça, il n'a pas dit ça. Mon lobby famille professionnelle. Est-ce que comment faire un héritier Wata pour aloba combo ya Wenge fois qu'il est professionnel? Oh mais maman, tout ça la paix na bengo zo bates kizenga mais tout ça la kamaele ko maman. Mutalobi famille professionnelle. Pour na yo ngelo bani. Peu importe mais tout ça qui au fallait tu as le marteler c'est ça qu'il faut toujours la famille professionnelle ngelo bani. Maintenant pourquoi il y a zangi que pour le ba Wenge? Oh maman, yemoko déjà ça Wenge. Yemoko pe asala katali kamango. Alors bi famille professionnelle. Ma beni nezana. Oh. Mais famille professionnelle. Famille professionnelle et la côté au salaka. Côté au salaka bien sûr mais moi je vais moi mon problème est que pourquoi préciser maman a précisé famille biologique, famille professionnelle. A précisé maman. Famille biologique na eza ba rosa kanza ba lempela. Le problème na eza Wenge. Wenge faut pas buganga Wenge BCBG. Famille professionnelle Wenge. Mais professionnel eza place en sala Wenge. Yangwana Wenge. Eza moi je pas qualité mon tour mais jamais na kokangote ndé. Ah, Bakali on se cobite en des heures jamais na ko ba franchement non lobby en parce que yo lobby fali a autant ba agro ba Wenge fallait jamais mogoté ya lobby famille professionnelle c'est ça non à lobby da au moni Wenge te o lobby na non lobby que lobby Wenge te parce que azo faire partie de clan Wenge c'est ça ce que tu allais dire non o lobby da que non famille professionnelle et gens englobé na Wenge na kati vous comprenez voilà j'en bloqué dans bololé o azo comment ah Bakali zoba franchement yo dokas zoba oyo yo bi profession zoba mobo ya 30